La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Donc, problème eza yango wana. Sikoyo, nga problème na moni, ndeti ngai, sila, kopekisa ba na e par exemple kopesa Belvin Mbote. Italien. Mais problème na moni mabe. Problème na moni mabe. On s'en a posé au Bengana Naomi. Pour Bengana Naomi. Font Olatisa Belvi. Koulou Soute. Bengana Naomi. Naomi opesa ki Belvi Mbote. Au Bengami. Naomi. Akende ko laike. Nga ko sanate. Mumune nga saki video na tongoti. Na video na nga lebe maka mususu. Nta mbota ngali ko ba loba. Si la yebi yango Karine Mutu ayebi yango ba communicateur ya si la ba yebi yango Karine Mutu muta meme makam. Ah. Non ko sante. Bonga no yeba na esika ba ko na bakutana kina ba lodge kuna esika ba kende ko sa ba tournage. Donc nga no yeba ndeni ke film na de limité. Na film ngo asa ba camarade Maria Naomi Léance. Na Maria na biso. No yeba ngondeni atakuta ngonga ndendo kyango. Donc le loco bazo longo aussi la mbasala Naomi yemo aussi la mdatinzi. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka biente awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Ngeti ya lobi ngakuna ba yagola batute. Ba journaliste batute si la emo mutatinzi na canal la Karine Mutu. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka biente awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Ba sale be mission ba finga ti ta soka otanga mona longwe na ye langage na yangwana. Abone ya longola anasa yende basaki linga. Donc si la système à bateau soka suna besoin na yote. Atini ba finga pour monter ya ça le roi a kolobate. Tant monter me suka
suka au longwe et ça système na ye ce qu'on va moi ma bébona le roi non ba yo kana na michute et l'obelia batuna bango ayiba bisa kwake Naomi biso kaka baba ku to ka maki miso sa maki non et ça pour ma michute bolingi bocha bana kana division. Et ça prend ma michoute. Moi, le baguette, même ça c'est pélité. Exactement. Tourner la marie à pièce moko. Oh, c'est ma notre preuve. C'est que non, nous. On a bien sur les réseaux sociaux, hein. N'enregistrera pas tout la diara ma audio pour ton information. Ma mounio sur le barana ya solo, wana on déjà et comme là ya solo. Non, on a déjà vidéo, non, enregistrera pas tout la diara ma audio. Cette conscience, il y a si la bissa, n'a pas communicateur, on a une nyonso. L'homme qui appelle ya Karine Moutou. Non, bon, maintenant, ça, non, demande. Bon, bien, Naomi hypocrite par rapport à Mine. Naomi a tourné la Simba. Ben, vie, aïe, aussi, là, bien sûr que Naomi a ça la choix, il y a cause à la passe, là. J'ai mis ça, et ça, c'est que ça qui programme beaucoup d'années, ben, vie, ouais, bah, on est à faire, simplement, et bonjour. Yami Balé. Tu vois que Neko, quand j'aime, l'Instagram. Donc, si les lots sont sur Instagram, il y a Linda. Si les lots. Maman, ma communicateur a besoin de défendre Naomi. Et ça, message de commune direct. Naomi, c'est Nachou. À défendre Naomi. Mais on raison d'avoir des amis maison ça va tout est. Pourquoi connexion à Chine? Quoi Mathieu? Allô? Allô, bonjour. Lorsqu'on est là, asili que Naomi bon asili que Léance de pour aller sur la joie et la Léance. Parce que Naomi d'abord qui est mise en garde. Quand on va prendre mes bébés, on a du bosso à qui n'a qu'au j'aime la photo en ligne dans Instagram. Ok? Yami balé, la photo qui n'a belle, qui s'occupe de la ligne ou la lodge boy. Pour les attendre en haut. Na Belleville, na Beverly Lodge. Na Beverly Lodge. Non, mais après ça, qui est Belleville Mbote. Mbote a réglé les macam. Il a mis ça tout. Vincent Benga qui est dans le tournage. Non, mais Ruby a dans la tente. Yango Wana. Oui, il y a problème de soi dans la tente. Il y a problème. Il y a des beaux changer jour. Il y a ma bête. Bani ba lapide kandi ba lapide Linda. Diba sala Linda ni pika bani ba sala ya kala fa. Bolo bamba placer belé. Bon na TikTok et ça bon écoute à la YouTube. Na Facebook, na TikTok. Néné, bonjour. Bonjour ma chérie. Ngana ina loba boy. Nangina pesa conseil pas Sila. Sila yondo za mukolo group. Oza batu nyonso bazoleka ba journaliste na yo ba obebiselo musala. Bana wana. Oh ba journaliste ba bana prompte. Toko se ba prompte. E bongo ya gola za kanani. Sila emoko oyo to be ba oyo. Oh ba journaliste ba bana prompte. Oh aussi la yemoko mutatindi. Oh tolonga ba journaliste bato. Ah ba journaliste ba na prompte. Bon tolongoli ba journaliste. Omoni mubana na pe bana ba famille ba bato.
D'ailleurs à Moussala, Belle-Vie aza ya na ye. Ako kutana na Belle-Vie partout. Ako leka ete na respect ya Moussala. Yonde sila wana problème na Belle-Vie. Mais bango ba na problème te. Lelo lobby bakoko lungwe pa na yo. Bozo bebisela bango ba réputation bakoko lungwe pa no ba ke place mususu. Bako jouer te. Moussala eza Moussala, vie privée ya mutu eza vie privée ya mutu. Bokoki okota tina ba vie privée ya bato te. Soki Moussala nda asali malamu te wana boza na droit ya kosala nyonso bolingi, mais soki bozokende na ba vie privée ya bato tout comme pe banani oyo bategra bakokutana na sila quelque part baoleka ye bapesi ye mbote te. Il faut bapesi ye mbote aza yaya aza mokolo na bango d'abord na Moussala eza bien te. Eza bien te chaque fois que bon maltraitera bana batu likolo ya mutu moko likolo ya kingani c'est pas bien. Eza kitoko te botika eza kitoko te eza Moussala andeo Moussala bana ba vie privée bana makamu na bango e bongo soki lelo basolola ko bien Naomi basolola ko bien na teka baboya ko solola pona sila kona Moussala bakoko boya ko solola pona Moussala teza Moussala na ndeo Moussala ba vie privée bana makamu na bango basalaka. Naomi akitaki ko troisième na photo ya Linda na Instagram. Siko soki atie photo soki atie j'aime na photo ya Linda Naomi na Linda bazana ba problème baswana babunda baswana te babunda te bino bosala eza lokola bata wenge tango bazalaka nanu bo bakutanaka andeyaka wenge bakutanaka basololaka mais so bakomi na Moussala rankine bandi na Moussala bokoki oboya bato bas Rémi Nene ya, elo nga koloba omoni mabe nga faute na opesa eza sila na opesa faute c'est ba journaliste kutu te na opesa pena nde faute pa na ye moko nde omoni na vie babilo mususu yo moko mama ifo saka fondation ya likambo omoni likambo eza mabe otelemeli yango omoni likambo eza boye otelemeli yango na moma yo moko fongoli ba porte yango na lelo bana na yo moko ba ozalaka sali pon lelo journaliste tia bana kofinga babike bango tourner bo mikumisa ke ba bombo na bino mais ba finga kaka moko yo lo ba eloko te oza mama aussi voyage oye Rémi oyo eza sila ye te omona oyo bazoyesa bato te oyo sila ye moko mutu ayebisi bango yango nalobi nene ya oyo tu eza bajournaliste te eya ye moko yango nalobi so ntango ozosala bongo okabola bana ubi quand même so ngolongola mutu longola mutu mbala moko bolongola ye eya teke bokomiseke belga ofute $200 yango ya par semaine likambo $200 wana bafonde na ouais $200 tala chaîne ndenge ezalaki chaîne ekwei kaka boye chaîne ekufi kaka boye chaîne ekufi kaka boye boomona te bokosala nini ale biso nde tovandi boye tosundola bana na biso totika bana na biso po toyebike mutu moko eyaka pasi yango moni nene ya chaque analyse na osalaka nalinga yango mpo ya nini so mutu aza mabe ozongisaka mutu yo otalaka te ke yo te oyo aza camarade nanga te na moma camarade asali mabe ozongisaka ye po oyo to ezoleka no eza buzoba ali boye olata na kombo ya Belle-Vie bino so bosala likambo bodiembelaka na kombo ya Belle-Vie ntango toyesaka bino ke Belle-Vie yango azalaka peki azalaka lokola mwa eloko moko bepa na bino boboyaka yango oyo ti bogangela mwana na bino nde bogangeli ye botie bakombo ya bato pe te ezala nini bolongoli ye okendaki kopesa afinga Belle-Vie afinga Mario biso ata mokolo moko te jamais merci alobi Maria na bana na biso tu yaya na bana na biso tu oyo atikaka kofinga ata style aza te na bana na biso tu oyo atikala kofinga style aza te babimisa ata bavideo po bango bazalaka bato akobimisa babimisa balobaka Maria ofingaki style ata mokolo moko te mwana bato
ata mokolo moko te Sylvie ana ata wana te. En tout cas na bana pena ya famille bota c'est une éducation ndenge mama belle aokende na bango na ndimite bana na ta mutu moko boya aoze afinga ta sila zate azate mais bango na bana na éducation ya bana na bango babwaka ba jeton ba kretiaka yaya toana sona linda na biso tondima ye ndenge azaleli tolingaka ye bongo tolingaki pena bongo linda pena ana famille bota en tout cas posé pe en tout cas to ye pe to yambi to na problème na été to na problème na été donc alors ba gato ma saba ko ba kuma ba mbaka yoko kitate nga sana nga dans le bac si la chose est pas pour ça pour la place au bac ba ça les mission tia ko lemba donc il a ndeba sala ka linda na place au babongo bengana na oyemba moko allo allô oui Vanessa bonjour bon wana nina lobabwe par rapport ya asila makambo nyonso ti ezose grave eza à cause ya si Yaloba. Allô. Llega chiche la gamba que me susa. What a poté. Tapoter live bon et bien guiété, bon tapoter, bon partager, bon tapoter. Allô. Angèle. Allô. Oui, allô. Allô Néné, bonjour. Oui, allô, Bonjour. Bonjour Néné, bonjour Kovo. Bonjour maman, toujours kao bien. Contribution na ngeza na boye na ina lobelo komoko polémique ezo couvrir batu bazanga misala na famille bota bozo eloko wana to chango slogan omoni Nene ande osoza omo pour sala live pona opesi temps na sala live omoni ko occupé ozolia ozosala live omoni mutu azana makambo te azana musala ko sala te abanda ko faire distraire biso kaka na ba polémique biso loza ba congolaise o to fandi na ba pays. Ma chérie, oh cette fois-ci. Oui. Oh cette fois-ci. Maman. En tout cas cette fois-ci, ils ont la chroniquette. Quand on a la chroniquette, on a la chroniquette. Oh, là si la yemo quand même si Karine Moutou, aïe ça quelque tête, il y a la chroniquette dans bango, bah ça les la Naomi ba live. Connexion. Ndena connexion. Ndena olo ba polémique ezo couvrir ka ba bazanga misala. Pona makambu oyo moko botango surtout sope gola soki gola wana. Moko peto to mi pesa ka valeur. Maman Le respect s'impose. Mwana wana na omi mwana moke. Ma chérie. Allô? Connexion. Maman. Oh, bon pesa ba journaliste faute te. Bon kama mnalo bate. Oh, ba journaliste ba sa bombe. Oh, si la yemo kwa tindi bango. Kovo oyo kala te. Na oyo ko bien nengo zo ba Nene, ngana oyo ko kitoko. Na oyo ko bien. Ngana oyo ko bien. Ya gola zaka ka asala ka kuna. Madame alobi bo sala boy. Ya ye ko sala. Oh, faut Oh sala na yo. Mais oui. Mais ça simple. Oh madame alobi na wagola, yo ye ko passer message. Aye ko passer message na oh madame atindi ye aloba yango. C'est tout. Babeka ça bazako sola 1h du tabac soli ka on ka la bonjour ya Belinda ah non mais ça va boni mwana aza bien ah OK merci bisolo yango wana Ya wana de botima ka.
madame. Madame a reconnexion. Hein. Bato théâtre ne va combien ici là. Yao makambo. Allez, yango eba passer abengi ba journaliste na eti. Bokende boloba boye, boloba boye. Yebo côté abengi camarade na ye Karine Moutou. Karine Moutou ne me message va ba tête a yebi ke ba olobelango bien. Ah OK. Allô. Allô Nénia, bonjour. Bonjour. Nénia, dans le cas, on a participé. Si la atindi bateau, là, tu es évité. Parce que bateau nous sommes cause avant d'inayer à la matière, Alingi a créé un problème encore. Oh, de la combat. Oh, si la MC Karine Moutou a mis un message. Est-ce que vous avez la preuve? Là, il faut que nous avons la preuve. Ok, d'accord. Mais pour Naomi, on a beaucoup de baboué. Naomi déjà azana poussa à Lungwa. Pour Nangai, d'après Ngai, les awan les a point de vue nanga. Naomi azana poussa à Lungwa. Soko tali, mama kambo et les kaki oyo azana poussa à Lungwa. Mais ngala azana ngafana sila. Mais la tala rapi belle vie. Naomi azana poussa à Lungwa. Oui, soko omoni nene ya tokokozwa parti prité. Naomi déjà so tali makambo na ye azana poussa à Lungwa. Mais soka longwe a côté famille bota pour nga pena ninga belvi natala ka belvi soki a côté famille bota nene ya yo kamanda a côté famille bota de ma chérie comment la yo kike Naomi a ningo côté famille bota eba soka côté famille bota ako sali ako créer pe ba trouble là na ba dikita na ba mususu bazakuna ngala boko côté la Naomi te maman c'est que wana siko boza la problème à Naomi. Par rapport voilà, à ce qu'on a la problème il y a Naomi. Par rapport à quoi? Non, mais on est là sur que Naomi a la posa au Longwa. Aya la bella. Oh, parce que balobi bongo lingwa la belle art. Isa bongo te. Moi est-ce que yo lobi ke balobi bongo? Oui, yo lobi ka pasina awa, o lobi nini? Non, est-ce que l'on est là ça veut dire qu'on a Naomi. On dit si la belle vie, baza bandeko. Si la belle vie, tu es bien loko ba wele la te ba wele la pe lokote. Eza na oka loko a guerre wenge, jibe na wera. Et kendara bongo mais toi bango ke bana sila jamais batikala ko finga belle vie mais bana belle vie afinga rasila wala to boyango te yes moi la belle vie yes Davina moi la belle vie na afinga asila aza collègue na bango nyonso OK aza collègue asila Maria pe déjà a chrétien sila Maria imisa ya Maria tinela biso video ya Maria Maria Chrétien Sila. Il n'est pas besoin de vidéo na été. Oh non. Yokutu olinga Sila te. Yokutu olinga. Na kosite botiko comme la commentaire na kosite point de vue nanga. Et ça point de vue nanga pour pas la Sila jamais batika la kofinga belle vie. On contredire yote hein pour vrai. Donc contredire yote et ça point de vue na yo. Mais ngai personnellement ceux qui marient a déjà finga Sila ça a raison ya kosilike la Naomi si Marie a déjà finga Sila a raison ya kosilike la Naomi nga to koto na moi babe si la fois silike la Naomi ye moko ko pousser te o pousser quoi otiki eloko si ça a raison Naomi comment yo na pepo apeki sa bango avandi sa bango esa bango ke muto alinga kete muto asinga kaye baza na droite ya kotourner na ye ayebi sa bango ezate kayebi sa bango te ayebi sa bango soki nga na mona te pour dire vrai nga na mona te soki Maria afinga déjà Sila to akrejara Sila za na pe a raison si de la Naomi. Parce que la bonne cababe, pourquoi utiliser quoi Karine Moudel, c'est pas qu'on fait pas monter l'icam. C'est pas qui pendant une heure d'ita, bah yo kani $200. Supposons qu'il y a une Naomi à son logo. Ah, on dit wana des amabe. Supposons que Naomi a son logo. Et que Aza a son a belle vie. Est-ce qu'on se là devant ta théâtre tout quand on va tournage? Non.
wana nde eza mabe moni Karine Mutu eza pareil nde asalaki na Linda wana nde eza mabe ya kosala nini ya kolinga kopanza wana eza mabe tokokokotela yango te ngai yagola banini na ye nalinga yango te parce que wana eza babi mabe ya salite ya ndako na bino bokokobomba yango entre bino moko bosilisi mais jamais koetale yango bakokai kobeta ino koetale yango nga mpe nasepela ye na live wana te nasepela ye nango te mais Naomi boyeba ngo ke ata ye na famille libota azaka élément moko ya mabe biso oza mposa Naomi te yazali na problème te mama apona belvi azwa mpe Naomi te so alingo akendaki place mosusu ma chérie so boza Naomi ndenge nini so boza poso biso to problème na biso eza bobengana Naomi bino moko bokosela nde biso makambo te non aza libre ya okende place ya lingi aza libre okende place ya lingi aza libre nga nalingaka belvi natala basérie na ye Naomi nga problème bokoseli nde bino bozozwa mais c'est clair bon voyez Naomi bobengana na bino ye nga problème ya to tapoter live to partager bon voyez Naomi pila soki nde avandisa bango mpo avandisa bango ya solo bonjour madame Nenea makambo oloba je sais pas so boyokanga très bien sila apekisa bana na ye bajouer mutu loko aya o ajouaka tous les deux côtés so apekisi bana na ye bajouer na bato ya famille bota c'est que te ya o aza na nini na ye aza na groupe na ye soso apekisi bango c'est que ata ya o abengi bango bakutani na bana famille bota bajouer te aloba na bango bien aloba bana famille libota nyonso te na préciser soki moto azoloba likambo fo yoka précision na préciser mpo batournaka ga tomona na ye na kemi tomonaka bango batournaka apréciser na bango très bien bato oyo balingaka ye te bato oyo bafingaka ye baza na droit te batournele mpo bato wana balingaka ye te aprécisa nga koto wana bapesi mpe sila tor te mpo aprécisaki bien koto ya Naomi na Maria nga personnellement soki bino bomona koto Naomi Maria finga sila nga na personnellement namona te ezona nga mpo na nga eza sila azalaki deja na kanda ya Naomi ndenge akendaki kotiela ligne ya gene problème eza msusu wana siko ezake moyeba lobela ngo mpo Naomi capture eza atiaki gene na Instagram ya Linda na photo binemi te nga nakomona mabe te baza binemi te deuxième chose nga mpo na nga personnellement nakomona ngo mabe te mpo baza binemi te deuxième chose c'est bien bakutanaki na Belvi na tournage tolukaka tocrée bapotopoto tobebisa bana bato mitema baosa makambo na bango yai kitoko te omanisa bato mosusu yala soki olingi omata fo bocomprendre makambo taoloba deuxième des choses Naomi apesaki la famille tout tapoter bonjour mère bonjour tout le monde au fait ndenge nalobaka boye omoni nauti da kolmata mpe na live mo nalobi likambo mais yo lobi ke oza na bapreuve ke mams asololaki so mpe na bato ayebisi bango po kaka otie audio yango te bato bayoka vérité yango esika moko au début entrecoupé nalobi boye preuve ezalaka audio te pour votre information topusaka mayele na biso ere moko mosika esika moko te na vance a nalobi ke naza na audio ya sila ndenge azosola esika moko te nalobi yango so moto esi bapreuve ezalaka modele ebele en plus nga nene ya no mokolo moko te na vanda na live esinoke naye kotia audio eka nayaka na baaudio te enregistraka bato te nayaka na baaudio te
Mais makamna lobaka sur 100%. Non, la famille tout tapoté là, tapoté là. Et ton barragiste. Et si quand on rentre la vente dans les signes, nous avons la audio à signer, nous avons moté. Nabi, nous avons ma preuve. Preuve, ils ont audio. Tout ça, nous avons la preuve. Pourquoi pas au tchèque à si preuve en roto yoka? Et si quand mal ça tenait pour compléter. Parce que yo zolo, on me dit yo kota mawasi la mingi, yo finga la pas muninga noti. Et puis ouais, bisa Naomi la bio, soka on longa. Oh, impoli. Ngale ponga la cha ngote. Nani azo me taper ça ngaba matière na bimisa ba ngote. Ponga ndeni aso ngasi na soli na yo. Na bisu penal. So na che, lobi so za matière, est-ce que yé là là? Lobi so za matière yé là là te. Ngaza airtel ça ko sa te. Comment ça va te? Non mais ça va nanya, non mais ça Sarah Katane. Abakuk. Sarah Batisiote. Bonjour, il y a ça va Katane, on appelle un restaurant Batou. Oh, mais Congolais pensa kaka na idée. Chaba audio, preuve venir sur audio. En plus, on a donné un chaka bilo quoi. Allô. Bonjour Nénéa. Bonjour Abakuk Abakuk. Nénéa. Te kose kato sala bwe kwa ni Nénéa. Ça me donne son nom. Omoni nde zabwe na comprendre te. Na sila azara ser no problème ezaka ni Nénéa. Quand on appelle ici ma chérie, ici la raison, quand on a live, na yo qui très bien au ici la raison que azana na droit ya koboya ba ne ba ki tourner na famille Liboma. Famille Libota te na ko tourner na bano ba manka ke respect. Mais ce qu'on a lobby boy moi na Maria ba tournaka era bimaka lobaka ye koto bato ba finga la belle vie. A kokende ko sala te pourquoi yo conseil lango nini doit de raison parce que si on peut biso pe to boy na biso ye ba tanga ne amangasi la directement te mais ma chérie yangwana ngapé na pesi si la faute te na lobby bien ce qui Marie a déjà manqué si la respect si la zana raison on comprend te oui Marie a manqué si la vraiment boité directement mais so kanya na ba nini na ba dire na ye akenda na ba manque respect vers si la c'est normal biso pe to lingi na biso te ba bonbon na biso ba kendaka ko se mélanger na bango pour la ni ba normi bo yoka te bo kendaka te ko to ba te bana ya belle vie baza bo kendaka te bo kendaka bango bazalaka clair na ba propos na bango ba ko ba macha ba mona bango te bino bolinga ka biso to mata to ya koswana d'ailleurs ngana kenda na linga nga sila na linga sila ba bana biso to soutenir bino botika biloko wana ya okenda ko vanda na bana famille Libota bo vanda kate Comment on a koto na monde babo makambasila muteme sala ngaka na mata nene na mata ka ba live noko defenda makambasila bokendaka te nde tongo botola muki to na makambo sala bokendaka te bana belvi balobaka clair ba macha ba mona bango te toko ya te koto ba mabe mama na biso bongo bino koto ba mabe mama bino pourquoi bokendaka ko se mélanger na bango pourquoi bochaka biso to ya kokaka ko finga kaka to ya ko finga kaka ko loba kaka bokendaka te bokeni Bosa dans ma cam na bine bele bosalaka. Ofanda la vie na bino, koto bozala boza mie. Ba to bele ba enviara koto bino bozalaka. Bozalaka dana chef l'état major, mokolo makambo yango. Neti remi wa finga si la kana kina ki Ozo kwa makam na yo kono bela remi. Ngai pona ngai bana na biso bokuta na katena bana ya kuna. C'est tout to la raté simba raté bisona bango relation le kakate yo remita li banjo kwa kovoni oh ya siko ko musu yo kutuna moni ote na beta fa musa te ndingo zawana emso ze lumba be emso za lokwa koko nga uto moni ngo moni na tena nga emanga za lokwa bino bochaka choko donc ngai que yo
on est mon voici la tête quand on a mon ici la hypocrite hein Rémi bengana bonjour Nénéa. Bonjour Valencia. Nénéa nalanda komingi osala ba live no bien mais naza baku non eloko na moni régner pas si la eza un peu hypocrisie si la tango vandisaki bana na yo ebisaki bango ba jouer na bata belle vite pourquoi pas tant au moni j'aime wana tant au moni Naomi erreur au vandisi bango pe lisusu olobi Naomi ngai na vandisaki bino na ebisaki bino bwe mais na moni lokola bozo respecter te tala makambo sali pourquoi pas sali yango nga za bakuku mais makambo sila na koma un peu ko bayango komona ka yo mutu moko na badina na ba x na bani osali la hypocrisie poani tandis que biso nyonso to benga ko soki oza au-dessus à théâtre oza meilleur na bango nyonso pourquoi osali la hypocrisie soko moni eloko na baninga simba tende bobenga na bokuta na olobi esili obanga donc si la pena na théâtre banga bato obangela bango ni vandisa Naomi nani linda uti kolongwa biso na bango boyoka na katek assemblée ezate hypocrisie ezate outi otsa j'aime kuna poani outi ko jouer kuna poani wa moni ke akokende ko jouer place msu aza libre la porte est ouverte kende akutana tipe na Belvi na Beverly Lodge apesaki Belvi mbote te apesa Belvi mbote te ngana nde na loba bwina za bakuku osala basambla pona nini banani oyo bafi wana olobi bajouer na Naomi bana na bazalaka libre baza bana te metoza bakama bazalaka libre ntango basalaka badelire na bango na Belvi balakisaka ke baza bakuku bazalaka libre Naomi asali mabe poani pourtant bazo jouer na fi wana mususu wana na bosani kombo soki ezaki Belvi ye wana abengi telema to kende baotika Naomi carrément asali mabe siko si la place naza asala hypocrisie soki eloko eza bimamba moko loba kotindela biso batu te franchement na komo lemba la koza bakukango yo sepelaki te mwana na yo akende ko jouer bwe eza loka bozala ndako mwana sa likambu yo kobenga ba mama leki na ba mama kulutu ba lobele na sens ni yo mo mukolo ndako loba directement so boy simba porte eza ouvert kende eloko eko masila yango wana hypocrisie aussi lazo salaka eza mabe so eza ya mishu omemango sese mais so eza ya baninga ozobimisa ombala mopoani en tout cas ba conseiller sila so boza abomeka un peu ko conseiller sila azana ba erreur mo ya makasi ngande na oloba bwenaza abakuku mais sila azana ba erreur mo ya makasi bomona ngote équipe eza ya ye yo za président ozobanga banani pozo boya koloba pourquoi Nene merci boza bien akiti na ngai merci Yaya bon tapoter live bon partager live comme qui to conseil je suis à problème ça ya ka pe ba live tanga fongo la chaîne Yaya est-ce na bien nene quand mi to zo so bon keba pesa kunati surtout ma passer la mission na zo kende ba bezo kotati ezo kota kamite Yaya bon bichou alors quand on monte pas zo kapeka soni yebe kuna zo nyokwa mabe kuna ma chaîne dai Yaya yebe déjà décidé quand ngaba na film il paraît que bato ba filmaka Michou et ça bato ba filmaka Belvi ba ça qui est déjà une équipe ba na balingi sous te bato ba filmaki so ba Caleb ah maman ezoya so molikola somo Mama tisa o sali demande te no batisonde allô faut batte belé nzambe na no metana no tika me Allô, bonjour Nene. Bonjour. Ngalo baba ngala na family bota. Ngalo baka boy. Yesi la ndinga za wana. Soka moni ke mwana na ya lingiti asana na bana biso. C'est bien le bela bango mbala moka sala hypocrisie au sala wana. Bela bango déjà. Avant ça bango déjà. En plus Maria fingate. Maria lobaka ke non et si ko linga mama na été à que jouer, c'est simple, c'est normal.
ata ndio zawana eska balinga mama ya bino toki osani okete po olinga to supporter ke okake mutu mo bafinga mama mais Nelly sala demande na kisango za on fait demande sur mama toni akolinga mote eza mama eza na mwana moko te olinga eska afinga mama na ye akende. Ok. Dans le rapide, il y a beaucoup de bases mais là c'est mutu nyonso mata. Maya Munga. Bonjour. Nene anga nina lobaka abo ngana famille bota biso te toza awa toza na besoin ya Naomi Lokwa te tokokende pe na Naomi Lokwa esika moko te po Naomi Lokwa nde abongo sila nde aza bongo bana nyonso wana bango tomona mutu to ayebi kojoue donc makambo na bango nde baza bongo ya bateka mutaka na bango libanda donc makambo na bango basuka nango kaka kuna kombo ya Belvie tolingi te La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.